groupe Oyo, il y a ça. Ouais, groupe Nangeza bientôt peut on a déjà pas image. Comme groupe Nangeza li le réveil des sapes. Oh. Ah, c'est gagné. Le réveil. Pour nous sous combat le réveil qui autant famille des sapes. Pour Nani. Je suis le cofondateur. Ah bon. Est-ce que ton yo morozo kana aussi les réveils aussi bon qu'on a ce problème le cas polémique ou bien aux hommes ka buzz hein non pour convocation ya les marquis de wenge to mon appel bango donc c'est problème convocation ya ka penda que non parquet banini mais par rapport ya combat la convocation mais samba mais tant que bango batali que non azana nzela ya bien après si le réveil des maman kingandi à lobby réveil des sapou touné donc aucun on peut pas parquet na comment na côté bon on va monika le to salaire vraiment la poste dès to vandi bon sentir combien de personnes doivent estar la biso bazana pour ça ba beloko na yo sekeli na yo pemeli wana bimisa on ya poto yo ka vraiment o eza en kati na yo na place au vandi ça en fait ça Natal Pendelo avec la boité mais naza mutu donc ça mon place au passé temps et belé fallait que net mon honneur la mine humiliation mais nzamba honoré donc c'est on a on naza na ba réserve belé mais ce qui est vrai c'est que ngai mama linga ngali soutien alors il fallait que ça la guerre abimisa ngata na ndenge moko bien yalwa ki abimisa na ndenge humiliation ya ko créer nga ba problème na kati ya groupe na ba. Bonjour, Balandine sur la Congo sur télévision et c'est vraiment il y a qu'on retrouve encore une fois dans l'émission de Bisso Lelo et le Rabino sur l'artiste de Rabino et puis la star Rabino au bon message à côté là toujours dans étando que des bons messages toujours pour la baron Lelo na katia plateau na koloba milité na invité au très spécial pour Rabino parce que dans l'actualité et puis bozo c'est là boye ba vraiment makamuni nazo sala depuis côté azala ki na ndenge Lelo a komi yemoko mais avant la banda na kobanda directement au pesa mbote na baona so bazo la biso de partout on va se retrouver na bamboka nyonso na rotan en France Belgique Suisse côté mon boss John Simon Azali azota la biso directement je m'en vais saluer mon invité bonjour Sap bonjour maman et c'est vraiment Azali à cause na na katia plateau na nina tié banon santé na ezandenge nini ouais santé vraiment ça bien ngolo nzambe nzambe zo battre tozali tokende na actualité na biso mais na olinga to banda non par rapport ya parcours na ndingo banda avant to kota vraiment ne loko to bengi na kati parce que to ko luka auto ya mboka rapamba te ce que actualité ezali exact mais tant to bengi na kati ya plateau na biso c'est que actualité vraiment ezali et puis na yebi ba onyo so ba otala biso bazo zela ba question o batindaki na poser o peut répondre yango mais avant to banda bongo ko c'est par rapport ya parcours na yo tio banda na théâtre banda ki ndenge ni kota na makambo ba bengi ya cinéma théâtre pourquoi ko bete ya biso mamuke bon parcours na ngai déjà la jeunesse nanga kokola nanga nalingaki déjà art mingi nalingaka ba cinéma théâtre tout ça avant ça moi déjà na école ndenge ezala kaka ba promo scolaire promo scolaire moi lo mo boye na église ekenda bongo type kokola nanga et yo sala qu'un jour na ka pas cousin na ngai Emma Mwanza j'étais salé en passant à ce qu'on a Belgique na ki kotala ye et pas na bango ndena kutanaki na lisolo ya recrutement mo réseau ça m'a de bouche à l'oreille ya bande comme ba utaki groupe évangéliste ya papa Devos Kiro groupe évangéliste na si batu ba bien mo tant bande kona ba longwaki parce que fallait que ba créer groupe moko ba créer groupe alors
les solo on écoute qui n'est pas Emma Mwanza cousin nanga mon grand frère ne ça qui peut intéresser parce que ya ke loko na lingana bino nga pe na ko sala ngo sinon porte za ouvert pour na batinyo soto kende des temps to kenda ki na avenue et ala na coin Chaba et pas pasteur de BCB to yewana de na Christian Shoga na moni Astrid na moni Igete Ukola na komona maman Marie-Hélène okay. De babeti vision bazalaki nango pour na groupe tellement intéressant qu'ils sont sur tozaki wana donc ndeska carrière nange bandaki ko oui c'est bon tout le monde dans le lobby que kota qui groupe par babé on recrutement de bouche à l'oreille bah non ça qui était na TV ça ka ko yoka pas ba tuti emimio OK kokota ko ça sur moi synthèse les cas qui ndenge ni tant oya qui directement ba kota ko yeba na mutu moko ko kotsomba mo bien zaki na mo test mo be rôle mo ba pesa ki o incarna qui ont bien de ça qui bon ba confirmer parmi ba on a quatre groupe en tout cas Montunde na luna tukoloba ke grand frère nanga Emma Mwanza hein na yaki kota la bango na ndako nde camarade na yemoko Pichu Mata ye kuta continuer kana bisote na début wana dia obetele li solo wana on grand frère na ocho sisa na ista nde ba betele li solo wana bia ngapena sepela na selo kongo mais tokenana ngapeta na okeli solo na bino ngape na sepana sala abino problème ezate kuna kutu bazoluka nde bato tokende nde tokendaki alors tant tokomi wana bapesi biso vision na bango non toyito kosala bafilme chrétien tant pe na tele keleza bafilme chrétien intéressant ki nga lisusu parce que bagroupe yaki nango ebele nakoki kokende mpe na koti tant moyeke groupe chrétien tout ça intéressant ki nga eyosala ke batest vende ezalaka nango ya malonga te mais babaki mutu moko alakisa de quoi il est capable. Okay. Moni ba expliquer ka ndenge ezalaka. Ma test mo ezalaki wana nani ako jouer tonalité. Na bi ngana ko jouer tonalité. Oh. Na beti pe tonalité na bi ça va. Donc ndamta meka ke lo en tout cas premier jour na yaki en tout cas on a pensé que déjà makam. Au beti tonalité. Au remettre ya biso non te moi tonalité pour nga na bio na rôle la tonalité. Voilà. Mais on s'en rend dans tonalité on va donc tonalité il y a ba mongo il y a ba kongo il y a ba luba mais qui est son nom to yo ka mo qui oui ba to be ba yebio na ngote donc ils a te découvrir encore donc film Liboso ça pour twendele à jouer on a joué en tonalité te lo ba biso manda mto yoka na ba manda na tilu bande o jouer parce que na za ko lumaka film Liboso yo ngana jouaka na jouaka ngoka kana njelo so ya ba série wana ba uti pala bete on kamo you savais moi ba courage moi ba nini to ça peut film Liboso ba bite you faut jouer ka place wana moi tonalité ignorance tu iketa za ka aveugle boy producteur na pesa ka na pina kotanga komba producteur c'est un problème teta JC Songo ayebani pe na monde de production et kenda pende ngona ndé on peut fungola makamu titi ça pour les star ya mboka star ya les réveils ti les posa la makamu ti les pe na so continuer na si ko to banda qui déjà te tontongi to la penza par rapport à parcours te mais na tout na moi quelques questions pour et batuba comprendre tant bande mamba théâtre wana na sur bino boya ki na tango banzonzing te j'espère bino boya ki bien na tango ba groupe ndé mutezo sa msala et puis bozo yeba par rapport à ba groupe na bino to bo bandaki na kati ya bato yokuta na kati ya groupe na bino wana ezali na mutu moko te oyo akokai ko donc nakobani o inspiraki yo bien apesaki yo makasi o continuer na mosala oyo oponaki jour yango na groupe escan batangi okoto ozalaki non eza mutu moko te ntango oyi osali eloko wana bamaobi te yo mpenza il faut vendre et puis encourager o continuer mosala oyo atikana na motema bon nakobati nde ntango na babaki no to même na mutu ameka mo eloko moko ba expliquer parce que ça ba pesi yo moi briefing bosala bo ngata on a kota ki na beti yanga presque tout le monde va beta maboko donc on nyonso déjà ba d'accord tout le monde va d'accord na mona ibna non c'est que ça va OK donc ça non
est confirmé que c'est regret tu as dit mon yo oza na sang artistique si ko fait bima mon etaka ko yamba mo ndako mbali boso so selo mo boso l'on peut na pété et tout type ba mitema ya bato ya basi basala ba comprendre que non ko so ba le c'est sala boye au moins que non ça va ya moni bato basala ba groupe lelo so abengi bato recrutement ba ato salate ato sala nete yaka pour ezana bato so ada na art na nzoto les gens va booster pour bimisa pendant parcours on a les réveils osa satisfait na ba na musala na otilelo na musala osala tilelo komi yobu osa satisfait en question na yo satisfaction na ngai bon na koloba oui na koloba non oui et puis non pourquoi? Parce que otuninga na ndenge ya carrière na carrière non na kati les réveils osa satisfait na ba retomber o yela o par rapport à musala na kati ko ouais na misanya so ya Léo le bas donc ça satisfait parce que la musala o na ngaki au pe na lingi donc à raison musala mo za noble donc on va satisfait et non pourquoi parce que ba que oui et non non pourquoi bon bon to kutana kana ngoti pendant la carrière neti difficulté ni par exemple ah ba difficulté c'est bien oui utenda batu msusu mitema mabe balingi yote utenda batu msusu alinga ka échec na yo msusu alingi yo msopo kufa msusu alingi mambo belebele msusu alingi te yo progresser donc mitema mabe surtout mitema mabe kaka na koloba pour ne pas beaucoup hein pour ne pas mingi peut-être quoi OK vraiment balandinyo sur Congo Suisse no mo bozo yo kandenge invité na mazolo ba parcours ya parcours na et donc naza surprise comme binonyo sope boza bisika bota la biso ke a jouer pe tonalité et loka sikanga na zule loka yango na tonalité parce que on a bien la mamboate et puis na yebi que za réaction moko na bino pe bo réagir par rapport ya likamoto kisiko na ba par rapport ya groupe 4 parce que tu as côté une actualité non mais tout par rapport au groupe les réveils na kati les réveils aux a déjà ba filmer oh yo koma pe ba to ba jouer pe simaka biso na réveil tu as un système moko nous travailler ensemble on doit travailler ensemble je dis yo ko ya na idée na yo obeti histoire no ezabo biso sko tozwi tovandi na tovandi sko biso nyoso tovandi sko ko panza mutu quoi tovandi ko benga système ko panza mutu c'est-à-dire mutu nyoso zo ozwi ba petit titre en même temps tout non titre d'abeti nde histoire alobi histoire na ndeza allez ngana ko mon histoire na place obeti photo zongo to sala bo okuna bo ke boko mabe okuna ni te bo donc to sansa maele o santi que non histoire na ndo pesa ki na ndenge to ke na ngo eza changer moi ligne mais eza histoire na yo moi reconnaissance fait avec non histoire na donc to ba to na pesa ka ba idée pour to former hein moi et l'autre bien pour satisfaire ba téléspectateurs parce que nous par rapport à groupe vraiment bon excusez moi bande ko na kanga mingi pour na groupe il y a le réveil parce que nous on a biso azala ki wana donc parcours na ya mulai vraiment ezaki na les réveils donc to ko le cas na actualité te sont que to le les réveils pour identité na penza donc on a déjà ça pour nous so bobi les réveils donc il faut qu'on a tout non non les réveils puis to compte vraiment na actualité obino so bozi na bi bozi là na bi ba bozi pour tinna ki ba question donc dérangement les cas makas mais autrement ça les était parce que to za na pour non c'est ça bi ne plus quoi apporter la réponse dans la question et biso na la question na bino na biso pour to faire participer dans la téléspectateur bataille à star na biso donc il y a honte mimi à répondre mais bon excusez vraiment le banon mingi les réveils ndo bana les réveils on bon ko sala bo pesa na ba idée que par rapport à ba film et au bo salata et puis na le ba rôle nini o yo joua na bi ko joua no ba rôle belé na katia groupe o joua ba rôle belé parce que biso tous ba fanatique na to tala pe ba pièce na bino belé mais eza na rôle nini o lelo yo joua lo bi non rôle on a joué ya monde mutu la kisanga na katia mo film mobimba ke o e faire donc on va tous reconnaître que artiste moi za kana les réveils comme on a ça et vendre dans mon rôle
et puis na on peut cette petit film pour éveiller peu bako ça curieux ba ke ko luka batana ouais na joie ezaka rôle mon côté na joie ba rôle bello et bandi mais est-ce que o e marka yo tant au kota ko ça non non kitatu to boité to boité ça no kitatu mais après kitatu wana siko oyo moko lobaki non pour jouer ba rôle bello to yebi pe ça la pe bien mais to bisko oyo yo mo première fois quand on sait rôle wana jouer rôle wana autant mo na ndia ba to ba reconnaître mbamo ke ye o penza ça pour moi jouer rôle wana eza rôle siko wana na yeba ndeni on répondre exercice parce que na parmi ba rôle sur na joie aucun déplacement où ba belelo na rôle songolo joie qui na film songolo quel placement ba belelo na rôle songolo joie qui wana o ngana lingaka beaucoup plus na ko répondre na ndenge wana na ba rôle sur na joie o ngana lingaka beaucoup plus eza on a joué comme musicien BTF sonore selon on joué comme musicien on joué comme musicien les places combo ya leader et uta dans ce temps là batmi bazana rêver ba benga ga leader combo uta kawana donc na joué comme musicien film ngo ezalaka ndenge nini titre film ngo ezalaka Zam Marilyn Nazaki na bana mibale Prince na Elise Marilyn Nazaki osala esika mona Devos mais à côté là abandaki kolia bambongo devos azotelemela ye parce que entreprise ezokweya à part kozala bongo abandaki kosala bacrime namona ne Prince kotindatinda akende osala bacrime so oyebi ke no moto mwa mbongo azala koto asali crime abotoli bilo mwa bongo ka parce que Prince azali lokwa neti président na biso na groupe wana ya ndule ngasi konazalaki leader ya ndule avant sikoyo balider ebele bazwaki idée ya kosala ke non orchestre na théâtre ndenge théâtre moi d'instrument kotanga ngam na bandaki après nga yo mona président na biso moko pasali on va côté ici instrument puis bazo beta ba micro ba donner et puis crimo to sala ka ba siko na mokonzi ya pembe mwana ya pembe pembe voilà quand on peut to quand on dit acte boire quand on peut nani Macintosh pas voir qui on pas boire ah bon ça qui ndeyo mto sala qu'on a kata voilà donc donc moni est-ce que bato bele ba découvrir pe ba yo kapo na yebi ke bato bazota biso de partout donc émission ezota na casse na pesi mbote vraiment na ma copine Christelle Lima na pesi mbote pa ozali ma copine nga ya motema na pesi pa push na mbote Lucien de Mingongo donc c'est ça quoi tozo kandenge artiste na biso za kata plateau na biso azo pesi ya biso makamba on a papa na ngai donc je le salue de loin quoi ba bisous ba gros bisous directement bonjour papa oui toke directement totiki normalement les rêves moi moké to est-ce qu'on a actualité parce que on de makam na boina lo ba mingi po ba tunsu ba olemba ba lemba te ba yebi ke loko fa to yambelo penza non na lo bien on est-ce que toke na actualité toyoki ke olongwa qui les réveille raison vraiment ezali et puis qu'est-ce qui a provoqué que quitter les réveils parce que to bibi nous vous a parmi ba tête oyo bazalaki na kati le réveil le loso yo longwe et ba question ils se poser vraiment makasi ni esali que l'on a réveil qu'est-ce qui n'a pas marché répondre non biso et nous quoi pour regretter mon point qu'est-ce qui ne va pas BTF son nom du soir parce qu'il y a des fans européens qui insistent qu'il faut nous camboiner en fait ninga penda kolobela makambo ya kolongana na révolté parce que ça n'a pas si makambo Nathalie Pendele excellent mais Nathalie Pendele comprendre c'est le bébé tanga motema donc ceux qui na yo qui ont ça nga passion on peut tout la bantiti d'échanger parce que la place oyo to lexi ba temps ebele à peu près combien d'années to bundi ebele yo yebi Dani Mbenza yebi Nathalie Pendele bon frère na yebi à peu près combien d'années nous autres bateau nous dit tout mais et c'est sur mon nom à bon 13 ans ok donc kimte mama beka mutema mabe éclaircir biso parce que tant to bandé déjà ne bandé ça so ba difficulté za mingi ya mutema mabe mutema mabe ça na kati ya groupe ou bien mutema mabe ça na bato bazali banda to faire comprendre biso bit ni donc ba ne raison ni o esali ke o longwa na les réveils parce que tozo lo babon parce que to yebiti na ba fanatique na bino ba message ko na bino bazo se déranger
Fallait qu'à tout tout y a. Excusez-moi, donc là maman il a sérieux. Sur la bandeko. Ngai na sali 13 ans en groupe wana. Donc tant bandeko na biso ba utaki groupe évangéliste. Baye basali baye to sangani na bango. Auto créer groupe auto bien qui de l'eau groupe le réveil. Biso zaki bato liboso bomba recrutaki. Tozalaka wana ngai hein Saputu Ndele Emma Mwanza Prince Chabani Elise Salumu hein Elise Salumu Neguila Astrid Arija Igete Ukola Christian Shoga Pichuma Takuta Umela na été Blaise Lukano nani lisusu na bosani nani suna tozalaka 11 tozalaka 11 bango matang ba oti groupe évangéliste baye twanda okutana kaka tobandika répétition moko bongo tozalaka na kombo ya groupe te nini te tobandi nyonso a zéro biso na bango ba uti kuna biso toye bango ba expérimenter biso ba débutant tobandi ti nde komaki bongo alors nazalaki mutu asuka o atikalaki na groupe donc bato nyonso na ba tête nyonso bakendaki biso balongwaki na ndenge ya mabe biso mpe bavoyageaki na bango bavoyage ezi bango bavoyage alors natikalaki nga moko alors bato balingaki nga souhaité alors fallait so basala na ndenge ya bien ta ndenge ya koremercier nde baremercier ata bajoueur na baéquipe non voilà tout le monde toumeli na yo boye na boye bimata à la grande porte kende monde ezala mwa bénédiction moko boye mais nga bacréer langa baproblème oyo nga nasala te lelo bengalanga na se ya mbula babengana yo j'ai dit ça na honte ya koloba ngo te na honte ya koloba ngo te babengana nga na likambo oyo nga nasala te bovandi problème te eloko te ntongo etani kaka boye babengani yo moko de yo moko boye ovandi mpenza mitali ose reprochaka na eloko te ke par rapport à acte maman sala non moni oyo eza la télévision akoloba mabe ya motu kaka boye te ou bien oyo mpe nazoba eza mabe te nao bavérité voilà mais nakoki kokosela motu likambo te mpo bato mosusu basalanga soki balinga nga bayina non mais oyo nazoloba eza vérité naza kose reproche na eloko te naza kose reproche na eloko te et puis natiaki nzambe témoin nzambe ajustifianga déjà nasi yo za témoin nzambe ajustifianga lelo innocence nange ebimi bazoluka ndenge ya réparer mais c'est trop tard déjà oui toyoki mama abengana yo ozose reproche eloko te mais nengi naloba par rapport ya tant de choses avec na groupe est-ce que ezalaki na baacte moko bandaki kose poser te oyo mo bandaki comprendre ke awa eza sous place na nga te ou bien eyaki brusquement boye osatandaki te directement eye obimi ou bien ezalaki na baacte po eloko mosusu abeya ezalaka deya na mwa babiloko mwa mike moke bazo annonce quoi bon nayebi kozolinga nde naloba vraiment naolinga oloba nazolinga nadevie mais biso tika nameka koéclaircir vraiment éclaircir biso eza mposa na biso nde yango ngai ti bato balongwaki wana ngai nde natikalaki coordonnateur ya groupe le réveil ngai nde nabandaki ngai nde nazalaki chef ya répétition ya groupe le réveil ngai nde na formé bacteur ebele nandaki koforme bacteur donc opesa répétition disons ce qui est vrai ntango makambo bakinga kati ebandaki oyo nako retenir mwa moke oyo nakomona keno kozala biso pont oyebi biso makambo mpo moko ya bakidor wana ekinga kati ntango ebandaki ekinga kati ya liboso nde babengaka baacteur esalaka keno biso mpe tozala tokendaka 5 personnes ngai lianza lisofo te karine kianza mama marie hélène na ndeko moko mosusu wana tokendaka 5 après tant tokomi kuna akabolele baenveloppe nde bakabolaka sango etambolaka me bana poto baolanda biso bayebi etambolaka nde etambolaka bon na makanisi ya mama nga nayebaka te ayalingaka tosala ngo ndeni mais motu na moto azwaka mwa enveloppe na ye na mwa baration bapesaka biso et après falaka bapesa biso ba 2 carton soki ya soso mais batongo bapesaka biso moko siko mama olive ntango ayoki likambo yango abi bopesi bongo ifo bozonga bopesa bato wana ndenge na yebisaki bino bopesa babenga biso so pour la deuxième fois bokende borécupérer bacarton moko etikala parce que mare aya na kanda
comprendre kanda bandi ko ganga sakoyo mama nini boso bato ok si azo ganga bato bazalaka na bazo parce que ça côté ya mama mokonzi bato mso ko en tenue civile pa ebini makambo zo le kan dans à même information si ma mère ganga wana ça pour komona na sali nini mama so problème eza vandi sanga to so la problème ni pour komona bo akarto mo tika yale bo memango mutu mo to so ngo esi nango comme je vois non ba carton il fallait nous récupérer ya bibo so ngo to zongo to pesa akena nango akabola bato mususu kuna OK ba terme so bakenda gite to ma eza ida malamu ko solo lango pour te récompenser peut être tout pour baninga bakenda gite mais ce qu'on me mona ndenge ya kanga des places na mona ka ko inanga ya abimisa ko inanga ya liboso ya donc ibande ya ko inayo ibande so ya fara ya makambo bandi siko fara donc ibande moi li solo on c'est qui singa parce que c'est singa na sengote mais vraiment naza surprise ya ko kamamba boye par rapport il y a les réveils de tomisa kota là donc biso moto ba valeur to pesa na groupe na biso et après ton maman zo ki babiloko wana à continuer toujours une attitude ou bien les cas qui n'ont pas bosani pour continuer musa na bino ndenge ezalaka ndesika ko mon temps avec no bitu les bandits de yangwana ngai cordon ya groupe mais avec ce ko roi étiquette oya soko sali likambo o sali pona nini soko salité pona nini donc oui ba dans nazo ba tesco nazawa ko se situer te quoi po hier abando yende na ba repère ana ndo tikala na odije mais moi est-ce que moi likambo ya bien studio chef avec tout moi là mais alobi boye sala boye quand on est dans orchestre ça là on sentait na ba 12 bandi bon so la monique no place wa linga tchani ngate acha mtu ce problème mais mais ngana ozana yo tiozo mona ba acteur nozo mikitsa ka ozaka na confiance na yo kala mikitsa na biga za muntu za temps et ko le kananga ozonga ne no bato ambiance ozonga nango mais donc eza pour s'empirer. Donc il bandait à ma comme il bandait et après bon on a continué tu vas au salon ba 12 on a ndenge uti koloba et à moko ba olo parce que ton déjà comment ça ba acte na valeur non so ya ki cordon ou bien chef ezali ki soute yo mo bando se sentir ndeni to ba au salon ba biloko on il fallait que mo ba loba na yo ba ke ba lobi na mutasima et puis ba to bando ko kama bando ko ebisa oni est-ce que vous avez toujours une autorité ou comment là c'est on est dans au salon ndeni ndenge na yeba kaka si ko ezali système ya neti ba suivre pratique a frappé le moment bataille réaction non soit on va bon banaliser qui fait ba monde continuer mo batik ba lokelo méthode mususu donc de to continuer ki ndenge wana et arriva même que ya baloba kaka parce que population ça pour ça makambo comme kitoko siko et comme kitoko parce que comme intéressant bato baza vraiment la posa nde to vandi bona sentir combien de personnes vont la biso bazana pour ça ba beloko na yo sekele na yo pemeli wana bimisa o ya poto yo ka vraiment o eza en kati na yo na place au vandi ça en fait ça pour Natal Tendelo avec Nale la boité mais naza mutu donc eza moni place au passé temps et belé fallait que net mon honneur la mine humiliation mais nzamba honorenga. C'est on a naza na ba réserve belé mais ce qui est vrai c'est que ngai mama linga ngali soutien alors il fallait que ça la guerre abimisa ngata na ndenge mo ba bien elle va ki abimisa na ndenge humiliation ya ko créer nga ba problème na kati ya groupe na ba OK ya za likunzi ya ki mama pasteur mais avec le côté poto entre biso na acteur comprendre et que ça landé avec nos ça ba recrutement au comment la jeune fille moko ya bien garçon moko ya bien au bengi au intéressé talo la qui c'est nipo yo mo ibi revendre des avec donc on doit ba tout moko boye pour tout pesa moi ni parce que ce que yo sali métier lo ba boye na mutu donc bola mo yo sala vaut mieux yo sala ngote vaut mieux dans mususu comprendre na yana mtu moko boye ndeko moko ba mwasi na yana ye yaka parenthèse na yana ndeko moko mwasi na yana wana mais e baluka makambo ebele yete buta yana ye abandai na boule boye na boye tellement mtu pas s'attacher mingi nanga avec na confiance c'est normal parce que mtu mema qui na place ouais mais comme que le roi asko yo bazo concentrer nga na za donc mobali na nazo réunir OK nga yo memika au set voir même bazo pesa mtu na que non yo zo linga mtu na la personne ni boye na boye diabo na kati nazo ebisa yo ndimanga que non
ngana ina mutu na koti na groupe ba diaboliser ba mabene pona ba mabena ngai pa na ye ba pesier leki ya mutu donc leki na ye moko boye araignée na ye mamozaki bele donc nakutana ba bilo mo ebele bele na koloba te za télévision donc risque que mimi madame kuna zo madame ba beto mosi mais ko ya na kupa bana nzambe na kupa bana nzambe donc kupa bana nzambe na habité kolongana na réveil te mama be kotaki mama linga souté et puis bat musuna ndo sana bango pembeni ba linga souté yo mo penzo santa ki bolingo ezaji mais sikoyo uzaka na maîtrise uzaleka avec ezana ngotant tozaba na nzambe moko ozonga na sona nini to changer na pesa kita loko tango ezo makite comme na maman moko esaleke ba bengana ngai ko bengana na se angola donc obengana ngo oyaki rep après rep ba bengani yo ou bien ezalaki vraiment bien organisé dans le sens que bah celle qui a réunion pour va bien en fait réunion va dans ça déjà oh yo mo va dans participer réunion va dans ça moni tant réunion ça la mandinga ma biko na mutu ba linga te za wana mais bato ba linga kanga bon to ko benga ba so te par rapport à comportement ngana zala ki nango ngati close a problème na mutu te na ko tande bazana ba témoigner ati lelo to préféré yé que mutu boy ngayo ko sa noni na talo na miso na bino lo batte na lo bana ngate parce que tant zo bana mutu foi ba mutu azande ngini foi ba pende nyo panda na ndenga na bande na pepe lo kwa na yeba ki ke no ngai mazoli nga mini te faut comment il peut se réserver pour éviter l'homme sous ata na nini na ngai yo na ko sala te lo kwa ba mutu sa ba sala non éviter qui vraiment problème ya penza donc mais c'est nini landing carte donc si tu as qui na carte wana to kata ki to sauter donc to de na carte na koma ki mal vie mais mal vie c'est comme si ngane na teta ki ba ko mais à 5 ki to pesa pesa ba mbongo et puis passe pas 5 ki to pesa ba mais façon sengela ki na ba tsu ndenge ba lobaila ki et pesa ka pena mobu ça va bien mais est-ce que wa civique ka pena miso abatu alisama mère panzani na ba père bien la chrétienne les boy ndenge nini mais oui au comme ça va ngas comme tu na dozaka ba faire wana au groupe na biso ngaki panzana ne jour wana ngambia ka mona a rezala ka boy zala courageux hein amboyele ko za mutu munena a zaka ndo zala ngana yo kindo zo jouer na monyo ndo zo jouer bien na monyo ko mabosali wana te mais kolanda te moni siko zo vanda na ba groupe bana basi bazaka na mambo ebele ouais mais encourager na motiver voilà mère azala te ton tournage bandi ayi kamba mo maman a décidé oui puis qu'est-ce que je vais placer na bien te rolongo oh yo mo zongi giga ce côté man est déjà ba antecédé ça déjà mutazo lingote akia continuer na ndako biso to jouer libanda donc on est place wana to chance mutaki na pion na yaki a chance place ne faut pas longolanga ba cha mutu mususu oui muso ba 12 bandi ce côté on va longolinga ba cha frère moko attaque simba akepa na biso na bache ngana frère na to tsala ko swana te to le lo te me ba kotsa rankini ngana dans les vides quoi il sait que non ngana linga kaite mona ba to pa imba moko na mo ba titi nesko nana bien na ye mais mutu sansa ba réserve ouais ko combattre nga moni aolinga te bona bo santi bina nzambe na ngai mais comme toi ça la bongo kolo yemo kolo mère vraiment mambo to yoka awa moi ce que ba biloko miki onga na viva makambo yo ba groupe to zo mona mambo za na kati belé donc to zo kamwa Dieu bon tant ba longolinga place wana ndeko habiter ça pour jouer côté mususu na habiter na jouer na film habiter jouer ça film na nga ozui kanda te na boya kipo na mona déjà mère ça zo boy et habiter jouer kaka pesa na place moko pesa ki wana to pesa pe makam et ça la paye et pesa makam ba film tout ce que tikala ki na réveil autour na ko jouer te oui na jouer mais ba rôle nga na zwa wana et ba rôle fallait nga na jouer mais tant pe ba pesa nga yango nzamba sali ndenge na ok donc ça m'a dit na côté c'est ba tangi ba tuna film ba tanga pe non ça faut pas jouer qui place wana oui ata on a betelu ya musique wana place mbele surtout wana penza fanya za côté mususu fanya za côté mususu ba mabwa nga kuna na pesa makama et ça la paye bien et ça la paye na bokoko il fallait ngana za ndenge mususu pour jouer pe mususu ba tinga côté mususu na pesa makama bien na kufaki
na film auto tu kosala auto joueur na journaliste na biso nani Rafi Tumba banini il fallait que ngana zala ndenge mususu je senga ndenge mususu donc yeba comment tu changes ba rôle par rapport au buyo yeba ki fallait ça ouais na identité on a pour ba déstabiliser voilà na identité mozaramba na identité même Mbambe. Mbamba te na grâce. Parce que niveau va combattre yo. Love Twendele. Ma belle-sœur, Bab Twendele. Niveau va combattre yo mais résister ti ba mon prise définition ba benga na. Oui, parce que pendant ce lo yo moko na lo moko. Si on artiste tant oye pour vendre na simate ou bien au vendre na bande de touche te oye pour ça musala ba ba mona yo ba découvrir yo on ne sait jamais dans la vie parce que ça musala mo noble mais oui mais est-ce que autant bazo linga ba sala ne tiboy akiti ça est-ce que biska ba ocho ba mona na bisque ça na ka bongo mais ça maka mais nza basala mo sko tina te za na tina mais comme un peu n'attend les rêves on quoi vous perdre qui peut ligner na bino de éviter pourquoi parce que tant les rêves et bima qui na image ya groupe évangéliste to ba ki bon sambe za makas donc on a pas quoi ta bon mais comme si peu bas sentiment mais bino tina ba niveau oyo bon le bateau se voiler ba face te bible les rêves oh il y a ba série wana na les comme différent ah bon tout ça ka ba to pengwa vous changez la ligne, vous commencez à mettre groupe dans un groupe normal. C'est trop dur. Mais c'est ça. Moi, sentiment kotaki. Parce que sentiment fallait côté pas bana. Mais côté que où t'es qui bandit là, bon on a le bâti mais ils ont compris là. Et où c'est na c'est yango c'est là qui moi bon mais na mito tolo banabi ke batna batu bazongi déjà ba comprendre déjà vérité pour nzambe ala mesti na kati ya les rêves wana balianza ba yake okuta yo hein c'est sûr mais oui tant nazolo ba ke ngai na bandi groupe batna tangelo liboso na wana lianza zate lianza yo okutanga je simba yo okutanga batu ebele ba Jorvi Mwanda ba yo okutanga ba Gabana ba yo okutanga au Gabana pas dans oui ndeko na somo pa koma mta ba chaîne pe boye na te na kotanga komona le kechu aleka pe na rêve bon attends pour bato ba sala pe moi kombo ba yeba le na moi makambo le koma ba chaîne na aleka pe na réveil to yamba ba te bele vraiment le ba président baza ba président pe ba groupe na bango zo ça sali ba 5 à 6 à 7 ans siko na ngina ba donc au long qui les réveille c'est déjà combien de temps journal le réveil dans le temps 2021 donc président Fachaza qui en 2018 décembre 2018 oui c'est ça ouais donc le mois qui en 2018 c'est le 2021 donc 3 ans déjà pendant tout ce temps pendant salani tu vandi kimia boulot navandaki une année ya kimia navandaki nanga na Natal Saki Makamisusu bon tant makabango esali que Sili nango est compliqué de Sili. Bon, tout le Sili pour compliqué de. OK. Pour que ça m'appelle le ça m'appelle le. OK, d'accord. Tant que Sili nango, des nations là qui se comme ça donc 2 ans. 2 ans non moi si ma pardon excusez-moi il y a votre côté na carrière non de bandi on a beau excusez-moi bandi ko dans le monde on a évoqué par rapport à Kigakati. 2 ans à penza place wana to éclaircir. Problème est bandé na Kingakati par rapport ya biloko ba pesa ki bino to problème ezali par rapport bino boboya ki ko pesa dîme l'église parce que bino so boza bandi l'église on passe déjà yo ki biloko manda bekoti siko ezali les bo pesa dîme normalement ngalo wa chrétien de Nazar na ebike 1/10 na ngefo na pesa na mbongo nyoso na kozana musala ni sonza revenu nanga nde na ko pesa dîme na pesa ngo pona pasteur te na pesa ngo nde pona nzambe selon enseignement na zo selon na ndenge na za chrétien ndenge bateyanga na consentement voilà mais esenga kike mama zaki na besoin ya bambongo to pesaki de bambongo to zwaki mais façon de ce quoi asengela ki yango asengaki yango mabe omoni to yeba gata mama na biso so kala ki na besoin ya pa vanta bana nga voilà loka to zui boye to sala bo mais ya kende na mobuntu ya chaki na no munika mbongo nde baba mbongo za kende na nde ngwana tant kende na mbongo akotisi na papa na kati vraiment ozomona biso tobeke no muna muntu ponga na no koche bande kona na bindeza na mbongo tozwi
à 3 moutons on la dîme et que ça va 500 c'est comme 4 à 5 50 50 vous trouvez ça dîme à la coach père ben ni bozuni en tout cas papa dimanche en tout ça c'est bon mère d'autre regarde ils sont nini comment maman de kenda ce que bongo donc aussi la nakashi oh bande ko sisi pe na mo ba résistance te na mitu na bouton na msambo na te mbona na combien na ça sur na nengene mzube peut-être ce côté va misusu peut-être na nini sikoyo mais ce que fa kena na ndenga kimia atagangela biso na biso bana mais tant ils ganga ce na ba en pleine heure ba ça na ba voisin ba dongolo misu pe bazota ba to mema pe ba sango ba ça ba mimi on pe na ndenga ba sango panzani aboto la main boina bo et komati na mato ya mama ni mama ah bon mais comment pour yo beton côté bureau na ba te ba moni sango ba jane bazana nde sai que suite ba msusu ba benga mère te ba benga biso soute to rata mambe bele ba okende ba Dubai ba okende ba nini ok biso za ba kombo ekotaka liboso ba so ndo ba zapa biso c'est ça par rapport à actuellement ndi ba après ba makambo belé wana donc ce que to zongi ba moko na ndenge yo mo longwa déjà dans tout pas les rêves obi déjà et ça lui combien de temps 3 ans maintenant mais 3 ans dans silence c'est ça ma casse parce que ngamo na ça surpris yo ko longwe mais yo ko kana de ni ouais moni tant na longwa ki navanda penda kimia navanda inane ya kimia na lobaka ni o ni analeka pe émission te pourquoi bon et là on te dit que benza show bon fallait au cas au éclaircir ba nazaki na passe mingi fallait que navanda na parce que ni na kiko sala est-ce que na kende ko kota groupe ya mutu est-ce que fona sala groupe nanga est-ce que fona sala ndeni fena zo temps na arranger pe ba blom suspend ndande mamna so ba voyage mo fallait que na sala tout ça moni réveil façon d'abima yango na regrette makasi parce que na ko bima bongo te est-ce que vous imaginer maman a botinga akufi maman na mort maman a botinga macho bambembia maman a boti sa kutwendeli na mort mais ngai ba benga na ko tourner lundi na ko tourner bembe ma mercredi sacrifice vous imaginez oui wana kaya mwa munene na lakisi wala c'est no bolingo nazaki na ona ko par rapport à groupe na sala ba biloko misusu oyo atayi moko mera ko sala mote na ko na terme même sur ko misambongo te po ya ko misambongo ko pesa une idée à film et ba sacrifice on a sala ta terme misusu ko sala mote mais ba fotinga monde de singe makambo red ski back na Hollande Nathalie Twendele na Hollande mère triple d'or na Dani Mbenza c'est un seul qui mission ko ba mambo te pour ça va se passer chouette to lobby mais na zo faire comprendre bato ba pourquoi mambo eze belé mon na télévision na été pona na lo baba mabe parce que j'ai pas temps oui c'est ça na soki roedenga oui éclaircir bato pourquoi na longwa pourquoi na ndo mona na te et ça surprise te pour na bato ba yeba quitter mais ma base qu'on a regretté pour bango ça la campagne ma pour na tilelo 3 ans comment ça yo longo déjà ça fait 3 ans bah ça na zo bisayo akoma na balox soko moni akombo na ebite so mona ngande na sama be na baby na baby bomba bon na ebite non normal soko moni na nzelo ko sepela te koma na balox akomba boye akoma le dépasser akom si même ba relation li bande belé katana na bango o solana mtu moko bien boye makambo o sentir na que non ba campagne mabe na pe mwana mtu na zape responsable ba bango ba oni so ba boîte ça par rapport ya loko wana so linga mutu na openda solo te ba comprendre te ba comprendre na bango jusque là ba comprendre parce que moni nzamba bimisaka na poisa ate bomba minya omisa na poisa bato ba comprendre lelo même na ndenga kini bato ba comprendre na ndenga libanda ba comprendre même na monde artistique na soso ba comprendre qui était qui faisait quoi ouais nani alataki masque bon nani alataki posa même lelo aza nani ba comprendre race ya mutu na mutu comprendre race ya mutu ba comprendre que azabu ye même soso moi ba considération anezalaka ekita oui boki na milieu mo ba ko bino buta place bo teka ki bo tala kutu ko banda kutu na boye zalaka boye ozo mona oui mais avant ils aka bongo te donc ça tango ba to balongoli bonzambe
nde ba makambo mosusu ye boti parce que bonzambe bongaka biso moko bana nano bolingo ezala ou bien bana bino moko mwana moko akotenga malongo na bonzambe mais musisa soki eza makasi mosusu eza makasi mais ntango musisa mpe ekoti na basentiment ekoti na bandi yango moni lelo nyonso boye nayebi te otanga le réveil na Kinshasa eza susu te na ndenge mabe te wana eza esika nga na uta nakokweyisa yango te donc naza soda eza esika nga na uta donc yo yebi lisolo ya réveil mais réveil lelo eza ndenge eza te même na niveau à poto donc ça l'effort comme surtout bima c'est ça quoi vraiment to encourager car artiste parce que babi nzambe quand même taye baranzela mutu donc ay ba destin mutu et ça on peut le tenir sur ma cam je sur ma cam tout ce que tu me dis pesa carré non na éviter aux na groupe ou bien ozo ça non ka ozo participer quand ba film ya baninga non ko participer na ba film ya baninga oui na participé à la film Lianza. Ok. Na participé à la film Jérès Mboyi. On a passé Bambote. Na participé à la film Da Costa. Moi banzonzing eza nango bagag na kota kalanga. Mais na sala déjà groupe nanga. Groupe na kombo na ngone ko pesa so kombo groupe to yeba déjà tous en déjà tout to yoka déjà groupe oyo ya sap. Ouais, groupe nanga eza bientôt pe ba komona on a déjà pas image comme un groupe n'angezali le réveil des sapes. C'est gagné. Le réveil. Pour nous sous combat le réveil que autant famille des sapes. Pour Nani. Je suis le cofondateur. Ah bon. Est-ce que ton yo morozo kana aussi les réveils aussi na bon ko ka sous problème ko ka polémique ou bien aux le ka buzz non. Alors, pourquoi pas créer comme peu importe aux fondateurs ou cofondateurs, je sais pas. Mais on va côté comme pour éviter les problèmes. Maman love tenir la sentinelle na Soudaf. Elle sait qu'il a on va la tambola toujours moto likolo. Comprendre. Et on a bouté na moya tambola déjà moto likolo. Et puis bana nzambe la tambola toujours moto likolo. Kombo wana monde na biso ke nazali cofondateur. Il y a groupe le réveil là si ce qu'on est ban expliquer on est to banda alors pour na zonga moi qui tant to ya ka bongo to kutaka kombote so kombo na yo pesa kango to to kutaka nde bato ba uti coupe évangéliste ba ni amoni après to bani ko luka kombo o ya pesi to pesa sur les pas de Jésus okuna beauté montagne de Siloé te okuna bito pesa ba kombo ya kikilikili as de Noé nini te ti kombo mo bimaki le réveil le réveil tout le monde tout ça doit adopter le réveil non avec na kombo parce que yo po ozwango lisusu nani vraiment o ayaki na kombo les réveils kombo on appelle ça kombo réveil oui c'est Riguet oui Riguet au cola et puis ça peut te boya kango jour wana te yango te elingeza la paix yango te. C'est bon, il y a une tapé ça qui en mais pourquoi est-ce que yo olingi kaka ozo esuska komba parce que nazaraka na adoptaka na pesa ka voix na comment est-ce que goko ça vraiment est-ce que goko ça kombo mususu to créer kombo mususu ndebo ça qui na les réveils wana botu na kit bon quelque part pourquoi pas yo pina groupe no ko vendre pe vansi bana yo bozo tout nana kombo ni directement quand tu crées ton créer groupe na yo au PC on les réveille tu vois pas que au problème na bateau non ils a problème même pas maman ils ont le wapé des comptes finales après 13 ans de compte final non les comptes finales aux yeux les réveille donc aux yeux bamlo surtout récupérer carrément pour préciser peu des sapes ouais parce que n'a pas ça voir là sur yango. Ok, parce que moi je n'ai rien à dire par rapport à ça. Et puis ça le réveil des sapes ou tuendele. Pour préciser, pour éviter le problème. Ok, ça m'a calmé. Tout le monde a les marques de maison, les marques de Wenge. Tout le monde a payé bango, donc c'est un problème. Convocation, il y a que non parquet banini, mais. Par rapport à combo à la convocation. Mais samba. Mais tant que bango bataille que non. Azan Anzela ya bien. Après si le réveil des maman qui ngandi te
à lobby réveil des sapos tuendele. Donc aucun on peut pas par. Na kina na koma na côté ba mo ba monika ile to salaire ba ngisi. Ta ba publier on ba Facebook ça on y a donc parce que zo là déjà oh non 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 non. Tant mon hôtel ka ba bité il faut tout le monde là ba longo le loko na bon. C'est ça, et ça makambo ya donc combo ya groupe ya sapo ça les réveil des sapos. Titre film ngeza ou ensemble. Où en sommes-nous? Vraiment, tu as sur là où en sommes-nous prochainement parce que tu as courir vers le temps. Tu as rendu mon client, tu as TV, Ngonga, donc tu as s'attarder, mingi, donc tu as fait un tour pour nous le Likamba groupe. Le vraiment, tu as une actualité sur Kolongwana, on a quatre il y a le réveil, il y a un des années qui m'a calmé. Donc, groupe ti bozo ça tout le bamon que les réveils de ça pour bosser les films et nous. Bon, les canachènes. To le kana chaîne mon local awa na ndenge ya Congo to le kana déjà na babiso TV wana ce qui nous va permettre pour makambo za déjà na ndenge nzela makambo za déjà bien quoi vous avez toujours na recrutement ou bien déjà clôturer na yo bon fait bien ceux qui battent basa pour ça contacter par rapport à quoi intégrer groupe recrutement na ba groupe na biso ici là na moté lelo donc beaucoup ya donc recrutement ça toujours en cours. Donc, ceux qui vont contacter Bisso pour intégrer groupe, surtout dans le Congo. Oui, surtout à Congo. Donc, numéro est à mon corps 085 28 69 219. Donc, dans le Congo, plus 243, on a code, plus 243 85 28 69 219. Donc, on a ce qu'on bengi. Oyamba biso oyamba ngai moko to solo là donc il y a grave ça dans côté toujours comme vers la fin donc Tony tout préciser vraiment ba onyo so bazo kabiso ama nyo so ça bazolo ba ezo intéressé nga azo faire savoir qu'on peut ça composer ka ba question au nom votinda qui donc na créer na loroté d'inviter pe loroté nyo so na lobia boza conscient que binom votinda nga na tourner ba question ils appellent frère maramba lobby frère boyo kango bobo ye ba penza positionner ça na groupe les réveil du sapo ba onyo so ba ni ba s'intégrer mo rappelle déjà numéro directement to okende o pe ça ba salutation na ba onyo so ba landio lelo na à Congo Suisse télévision pour moi le par rapport à chaîne abiso na banana Congo Suisse bien na banana quand on nous so banana mbote c'est pour la chaîne abiso Congo Suisse TV en tout cas excellence mon akucha wa boy wendeza là boy vraiment en tout cas ngakuna kanisa ki na bandinga ba tente na ndinga ba Congo ba ni pour sentir plateau na sentir danger à côté kuna na régie kuna na sentir penza donc en tout cas félicitations la boss na biso John Simao en tout cas boss félicitations penza bloko aboza bien merci pe na yo mama na émission merci parce que vous pensez que ko bengi sangai parce que tu es belé ben oui donc merci beaucoup pour na bambote na kino na bani na Hollande na bani na Hollande Nathalie Tuendele, mère triple d'or, Motema Yadani Mbenza, femme sentinelle, Yao Yangwana, en direct de Suisse, d'Hollande quoi. Tu peux simboter ce pas ya Red Kibaka, moninga ya Nathalie Tuendele quoi. Donc ya bina ngwana Mama Love Tuendele na Soudaf, Mama Love Tuendele ma belle-sœur, mon vieux Bak Tuendele, ya bina ngwana. Mon vieux Mara Mwanza, Emma Mwanza na Belgique, Pitou Mwanza, Maître Bopol, le nom comme frère Bopol, Maître Bopol. Bon, vous avez un maître bien que frère, vous avez un Maître Bopol. Donc, la Pessimbo te na Titi Mwanza, la Pessimbo te na Ludovic Mbula Sapo, kuna na Londres, la Pessimbo te pa ya Perle Chamarliwa, Maman Nicole Mossi na Dublin. Vous êtes belé na pesimbo te pa ya Ariette Chibambe na Belgique Tivin Bombo nani lisusu na bosanité na kena États-Unis na pesimbo te pa Karine Chimpe Karine Kassamba ah oui merci na artiste vraiment merci pour na
disponibilité na yo opesi biso penza tono toza na esengo vraiment aux na kati plateau directement na pesi pe mbote na baone so balandaki biso partout na monde entier na pesi ba na Suisse mbote Belgique France États-Unis Canada na pesi bino mbote mingi ma maman chérie Sira de Mingongo na pesi ba gros bisous hein ma maman na pesi mbote pe na bandeko na ana kin partout besoin na biso famille ego na bi na pesi bino mbote makasi na sepelaki kozala na artiste na la kati ya plateau et puis prochainement na yebi que bokozala sous satisfait encore et encore naza vraiment na esengo ya kozala na mutopo na yebi pourquoi nazalaki ne na kati ya plateau vraiment merci na bino balandi nyonso ya Congo Suisse to se retrouver prochainement na numéro mususu bye.